Mama, kiti bafanda wabeba mataka. Kitana kiti mama. Kitana. Oui. Na lobby kitana kiti. Boza banani? Nous voyons maman tabino. Serge Alomwa. Pardon? Serge Alomwa. Allez, azote. Votre de Serge. Atikaki responsabilité de la tigi lokola soso wiki. Ozo yoka sonité. Yo, s'il vous plaît papa. Papa, on permet de faire un thé et bien aussi présenter. Allez, Bobby Maribanda. Papa. Ozo yo mais papa, on est en papa. Oh, bah vitesse boyande. Papa. Allez, Bobby Maribanda. Ah Bobby. Papa, ça n'a pas de binonde ndenge boyela ki ndenge batela kofone yo batela kofone yo mande batela kofone makamuni ngalo zomola date ya Serge yeye soki buso kudondo na ndakwa Serge yeye jibumu buso kumona ya Serge yeye mama ya Serge Serge Azawad asante atika responsabilité ça biso misande to zabo papa responsabilité za mabo yango ndako bo commission ngo bar boîte de nuit tout c'est des tout c'est défoulé papa ça c'est ça week-end papa week-end ça week-end papa problème ezate tout c'est la pep qui bolenge na Serge omoni Serge ngana ko lobana binote s'il vous plaît papa na kati mama lo muke comme responsable comme responsable ndako oyo Serge atikaki na singi no bobi bokende nini pour le bana ngake usoye ono soye papa ozali poma azali la bino ozali poma la mutula yo bato yo zobimisa banani na tuli bato yo zobimisa banani boma yo c'est traité nga mutima ngizo sala lo c'est traité nga problème ezate benga na Serge yebsay papa na yo azala ki na mama ah bon c'est bon au revoir au revoir merci voilà bon transport matasiala ngaki zengi matasiala kotika bato na ndako mwana nga batika na ndako okay yinga muzana lobina yo tukenda ya pamba tukenda
tukenda Tatu. basi tukenda tukenda Nandanga tatu. tukei oi busokusala oi binu busokusala attention ozwi kova oni tele likula moto apakuli mak bongo moni nakokamata yo bo gauche na niki yo naza kuye bino bino oboyi transport naza kuye bino yeye Maman, yo pesa nini? Ça me bima yango moko. Na séduisant. Boni ki nduma makasi botinye papa. Ngai ko tata yo mobozo na gérer monter cette énergie. Ko sala pe bongo te pardon. Bima yango mo salaire na gérer ba plaisir na ma copine. Na ndeni. Et gérer mo. Na ndeni. Oh na ndeni. Na ndeni no. Ko bo bene pe na. Oh na ndeni. Ouais, j'ai non dit ça. Ça pardon un peu soni. OK. Gérer ba plaisir. Oh Souma, on va te demander. Oh comme ce pende gérer ba kuti na obeya. Oh. Ezakani na ona yo. Uni nango. Toko benga na yo. Nakewa. Emso bosana. Papa so bisonzo tenga sonzo. Na OK pas ite. Kat asoke pas ite. Gérer ba plaisir na yo. Na nini? Parce que la monnaie boye bino nyonso nzela moko. C'est même des surprises. Na comprendre to kutani kaka te. Ngala zoma ta ba mpe ba So pe to zoma. Donc courage mais escalier. Kisi toza ba bokilo. Tango tozolala totika bino na maboko ya Nzambe. Amen. Nzambe ateni singa na tongo na lipasano. Tobito kete la misi. Na tuna ye eske makambolo na teyaki ye avaya kokotawa eske osalelaki yango nde toyokokutana na bokilo papa esika azali kuna na tombe nde ano aza na esengo. Maman leki na Londres et yes la révélation. Félicitations en tout cas pour le projet des accords qui est Londres. Pour le sobali projet continue mai. Projet quantité. Hein? Projet quantité ba que des vacances na moi c'est. Peut-être. Bon ce qu'on a musala. Même monde mélange. Oui. Concernant ma kambo ya. Héritier va passer peine. C'était vraiment calme na on nous ala nango. L'éducation na maman na yo na teya yo. Na lingi o demere kaka bon. Kande na te ki linga mwasi na yo. Linga mwasi na yo et puis zala fidèle. Boza na mitema monena ko supportane ba moi ba caprice. Bongo te mama. Pour la moi pe maman kilo gentil c'est leka. En tout cas franchement maman bisonné toza nessian en koleka. Vraiment. Parce qu'il a qui si que libala to demere bien. Vraiment. Ils ont moyen na Silicolo. Et puis, Babot n'a biso, au même moment. Vraiment. C'est que la fête continue. Vraiment. Maman mise, il est belle au stade pour la maman. Laisse ta vie. Le problème est ça, tu m'as bouqué. Moi, c'est la règle. Ok, minga. Ça m'a dit. C'est mon amour, c'est en tout cas, c'est mon macas pour pas la malade. D'accord, bon, mais à dire. Nami kolone na zone na melande loko kwezi ukitsanga mama. Eloni. Ai loko baza ko melaka ya pembe. Non non, on a quitté, on a
asalaki ya WhatsApp eza na film Lirette Katembe la reine de Monia mama na Kenya yaza en États-Unis ayesingaki oui azoswanisa bato makasi na groupe na linga bimisa ye mais oui c'est pas azambi nanga Facebook bagroupe oyo ezala ngo kabo kabo elo nyongo ozotokela boye chaleur bomona ndeko boye eza te ah mama hapana acha mambo hapana kura iko na Lubumbashi tuzana na split mbona Lubumbashi ezalaki boye iko njala moya ashitaweza ta njala kabisa toi c'est tout le temps que tu manges c'est tout le temps que tu manges tu veux toujours manger mais oui faut ni pique niko na njala acha mambo acha mambo njaya bonjour mon vieux. Ça va? Ouais, ça va par la casse l'été. Vous sentez bien? Ouais, par la casse l'été, ça va. va. Vous allez bien? Ouais. Oui, tu allais bien. C'est bien. Vraiment, la chambre, on a juste ventilateur, on a Ekufaki. Donc. Ah bon, ventilateur, on a Ekufaki? Et c'est qui n'a courant. Non, pour la même peu pour la split. Na benga petit frère nanga moko yaka kosala sala misala ngo pamba Joyce Nyombo. Papa il faut pas bongisa ngo pona ko movana ka mingi na chambre salon penga na zoko kongo souter pour chaleur il est. Je crois notre temps ya obenga ye notre temps ya na obenga ta sima ah ya osala ngo. Mais il y a une chose nanga na sola na bino. Hier papa benga inga pour ayebisanga que bomankaki bango bayaki awa bofingi bango et bolobi du n'importe quoi hein vraiment et salaki kitoko milité vous savez tant bozo vanda boeso mutoyer peut-être mutaye awa faut avoir des manières ya koyamba batu ya ko hein ya ko expliquer batu soit mon soit koya boye ngala sana batebele c'est le travail que je fais. Moussa na sala kaisa ya batu ebele na za mutu abatu so mutu il faut avoir une bonne manière ya koyamba yo ko pese kiti otuni yesu kinani tu sais ça fait du bien mais ko finga batu ko mona batu lo pamba ça n'a pas d'importance. Excusez-moi il y a quoi arracher aux paroles avec tout l'expliquer que je vous donne maman wa botanga yi maman madoyo wa a kolisanga na éducation o ya mapebo ete ya ko mankanga batu non biso to fonda ki awa tu vas na coquette avant l'exploitation vandi biso to vandi awa to ta la juste serré directement to qui porte il ba to beti porte ngam la kinda fungo la porte wana ton ba côté directement bandi ko tomboka bandi ko finga biso et ba to c'est que oui nous sommes des étrangers tout ça ni fingi biso makasi ba fingi biso makasi ba fingi biso makasi ba fingi biso coquette to vandi coquette to vandi les choses graves que oui tout ça on fait tout ça oui tout ça fazer vraiment ils ont débordé comme il n'y a pas oui ils ont vraiment débordé oui c'était ça trop même donc il s'allait biso passer on était mal à l'aise toute la journée si siko pe to zaka à l'aise parce que et puis on a décidé quoi moi et toi de rentrer au Lubumbashi parce que ça ne va pas on peut pas vivre comme ça ba finga ka biso tina niveau wana des orphelins nous sommes des fazer donc on ne connaît pas des étrangers je sais pas donc bah des écoute on a mis papa a giflé ngat papa giflé ngai na maman. Ça va. Et retenez ceci. Ndako Ezayanga. Ils n'ont ni à papa, ni à qui que ce soit. C'est ma maison. Alors, l'idée que vous avez, Bozonga, Katanga, et je n'ai pas apprécié. Bozana Makanisi, on a été ngam na 26 bino awa. Mutumsa 26 bino awa, parce que c'est ma maison. Na osala nango oignon son ngamo na lingi. Hein? Alors, ngamo no qui n'était pas papa. Je crois que je vais leur dire deux petits mots. Ça va? Merci beaucoup. Allez. Yo, Olobaki, ah bon, ça va. Naobenga Joyce comme ça, baya osala split. Hein? Et puis, ventilateur, nous, votre temps au calamité. Merci, merci. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Non, rien à dire, papa. Rien que ça, c'était rien que ça. Il n'y a rien. Rien. Ça va, comme ça, on va la biminer. On a juste en face. Merci. Allez. Soyez calme, hein? Oui, je n'ai. C'est ma maison. Merci. Merci.
Si. Oui. Eh? On va souffler. Non, on a baki ça qui maman va pas bêter. Maman là. Oh non, mais maman qui mais qui côté na chambre. Banda, yo zaka so apesi mkongo aussi autorité. Côté chambre là mbelangai. Tiens maman elle a ça de. So pakayo. So pakayo. Et bien moi bien envie à guerre. Et mon naka pour ce ka pesi. D'accord. Non kuta bimeta na kongo. D'accord. Na somba mo jour moko. Tuna ngapi? Tuna ndako na somba ngapi? Tuna somba ndako wapi? Wapi? Andoto. Eza baref na yo. Baya ba bina. Ekokisama bébé ekokisama. Ekokisama ko. Ça va? Tu me manques beaucoup, je te jure. Pardon. Coupe boulon ya kaka. Tout ça on a mon kilo libo muneno. Ouais, on paie rien aussi. S'il te plaît. Moi j'ai envie de toi. Mais pour ça. Ah oui, mais là, bien pour là, mais là t'es mouti qui a eu. Ça va. Ça va mon ange. Abi kilo surtout là au bima la chambre na yo ko la chambre. Ça va. Bah risque. Surtout les tozonga lubumbashi. Moïse Katumbaza. Ah yamba biso. Tata fumu gimbangu ifoloze. Grimo konda ya soromfiata. Libérez. Atata fuila genda pesanga gisinangai. Tango nazwaki yango bikeko bizala gite. Atata fuila genda pesanga gisinangai. Tango nazwaki yango bano bazala gite. Atata fuila genda pesanga gisinangai. Tango nazwaki yango bikeko bizala gite. Atata fuila kenda pesanga kisi na ngai. Tango nazwaki yango bikeko bizala gite. Atata fuila kenda pesanga kisi na ngai. Tango nazwaki yango bikeko bizala gite. Oye lisusu na maboko na ngai oye kosala nini mokonzi kokosala soki na yo lisusu na maboko na yo ezali parceke yo ozali koko na ngai na molimo noko na ngai na kibomoto ndeko ya mama na ngai pouvoir ya famille ezalaka na maboko na yo nasalaka oyo yo olobaka na ngai koko soda namoni makambo na ngai ebele ekiti eza lisusu ndenge ezalaki te yango na ye obakisa puissance obakisela ngai pouvoir nazala ata namoni bato ata basoda to moto mosusu abeti ngai masasi ezwanga te ndenge olobaka na ngai me nazobanga yango na ye oyebisa nga lisusu soki ya solo babeti nga masasi kozwanga te obie pouvoir na ngai eleki ya bato nyonso tu ndenge olobaki na ngai yabona zongiseli yo naye kozongisa nzete oyo yo opesaki ngai mpo obakisela ngai ebele na kati nalingi ezala ngai moko te ezala na bato na ngai ta babeti moto na ngai masasi ezwa ta moto Grimo konda ya soromfiata. Diable Fakamba. Libéré. Sigano, adagano, alifelo. Diable Fakamba, libéré.
Zigan watadan walifelo. Napesi yo pouvoir. Mais kanisa na biloko nalobaka na yo liboso ba condition napesaka yo. Nayebisaka yo boye. Okoki komela mai te na ngonga ya midi ya 12h. Okoki kolala na mwasi te ti mokolo ya suka ya liwa na yo. Eske bikila napesaki yo otosaki soki otosaki. Pouvoir yango napesi yo ya libela etikali éternel ozali mokonzi ya bakonzi nyonso. Kamata pouvoir. Diable Fakamba. Libéré. Koko. Nayoki malamu nyonso tondi na ngai. Nazotelema nazokima. Bongo mpona bato na nga nazaka. Oyo nasingi. Bazali deja ya kobatelama na pouvoir napesi yo ya nzete. Yo nde moto kobatela milimo na bango soki otosi mibeko napesaki yo. Kende. Yo nde moto kokabola na bango pouvoir napesi yo ya bokoko ya yo yango wana. Yo nde okobatela bango na maloba na yo mpe bakotosa mibeko oyo yo koyebisa bango. Kende. Mibeko oyo opesi ngai nayebisa yango bango to na suka. Mibeko oyo yo napesi yo yo kokabola yango na bango yango okopesa bango. Kende. C'est inacceptable, chef. C'est inacceptable. Chef, on a un bébé. On a after job, de vendre la paix au solar, on a besoin comme un père de famille. Bon, si tu prends un dinayo, tout ça, il va nebelé na yo. Et puis moi qui suis le 0D, après vous, c'est moi. Mais on a eu un NU. Nouvelle recrue au biso aux yeux à ça à peine 3 mois. Bon, ce PC ndako ngana ngai na ndako bongote yam ça ndako bongote. Bon, à part ya yo neleki, à part ya yo directement tous ndako na une des arbres. Bien bien. Et puis bon, ce qui sous wanate, vous allez vous êtes parti un peu plus loin. Compagnie zo balé là et moi si compagnie balé la mon ça là moi c'était compagnie fouti mbongo abala mais compagnie les zo balé là et puis il faut yoka faire l'installation soit katamba noyé on a une simbate na yoka daté Jordan bon Yams vous savez d'habitude quand je suis au temps de repos je viens ici au restaurant chez Granja chez Rita Zantini. C'est une femme que j'ai rencontrée en Belgique. Quand elle m'a dit non, il n'y a pas juste la vie non, Rita Zantini, c'est pas grave. On est souvent, nous sommes des grands cadres. Mais elle est toujours là-bas en Belgique. Oui, elle s'est rejointe en Belgique. Voilà, pour répondre à votre préoccupation, moi je vous prends tous comme étant mes enfants. Je vous ai toujours dit et je le répète encore aujourd'hui, cette entreprise, c'est le fruit d'un grand sacrifice. Mais Chilomba est venu, il a fait son test, il a réussi brillamment et il m'amène des projets qui m'intéressent. Parmi les projets, il me parle de son mariage. J'accepte. Il me parle de sa petite famille qui n'a pas un toit. Vous acceptez. Je lui ai promis. Quand un papa promet le pain à son enfant, il va le réaliser. Exactement. N'est-ce pas? Dites-moi, chers collègues, qui de vous m'a déjà amené un projet pareil et que je ne sois pas en mesure de lui donner de quoi il avait besoin? Boss, pardon, quand vous avez parlé que Ritier vous a amené un projet, moi je pensais peut-être que ce serait un projet pour notre entreprise, or que c'est un projet personnel. Non, attention, c'est un projet personnel, mais
l'honneur de l'entreprise aussi en dépend. Voyez-vous, la fois passée, nous étions à l'anniversaire de Christian Mavakala. C'est lui qui est venu de Paris. Je vous ai demandé pourquoi vous êtes singleton. Parce qu'il y avait à manger, à boire, il y avait tout. Mais personne de vous s'est amené avec une femme. Il y avait que vos collègues femmes avec qui vous dansiez. C'est là aussi, si j'étais quelqu'un de mal intentionné, je pouvais aussi vous soupçonner d'être sorti avec vos collègues. Non, même pas. Parce qu'elles ne se sont pas amenées avec leur mari ou fiancé et vice-versa. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas être jaloux de l'ami. Faites les projets, soumettez-le moi, je vais donner. Parce que boss, moi, je ne pense pas que mais la maison appartenait à un grand footballeur, Tichikte là, le frère Arriben là. Vous savez, un joueur ne peut pas vendre seulement sa maison comme ça. Quand M. Tela me confiait cette maison-là, tu n'étais pas au courant? J'étais au courant, on était même passé voir. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu voulais cette maison? Bon, je pensais peut-être que... Tu pensais hein? Tu étais où? Je pensais peut-être qu'après... Lirette Katende, maman Nakeyana. La fois passée, elle m'a appelé ici depuis les États-Unis. Que non, monsieur Richard, au cours de votre prochain voyage, vous pouvez vous déplacer avec l'aide de vos agents. Jusque-là, il n'y a personne qui m'introduit la demande de faire ce voyage avec moi. Et pourtant, j'en avais parlé dans votre salle de réunion. Mutu ya mususu aloba. Ozo comprendre. Et ça nan nzembo na nyango talimba nzembo. Mutu nyanga aloba na bosena. Aloba bi abi esenga na ngoka ate ya mususu mutu fo aloba. À partir ka ya ba preuve, à partir ya ba acte no comprendre que non ati. Ma chérie, yo zelani. Ba font le livre pour tanga pour comprendre que non angani na bonazu mobile. Te yipsanga. Moi la vie ko moi si so azokola mayele pe e mata moi si so azokola mayele pe e mata faut la misuka faut comprendre likambo to rater ba musuka bongo geste pas ba sali lo timbela mama otambola te yo zela muta s'exprimer sous son à s'exprimer davantage au même belle mususu ba monara koloba loba ba ko ka bango loba te on a vu dans mon Roland Mangala la signature du président, les garçons de luxe, pénalty valable. Yeningazana ko sera bien non au sali kambo. Alo balobate au selo maman atmo opposé ko paka na vi na msuna na chéri fataki. Mobala na isata. Ata donc neti ni na bonya na boss moko. Jean Chibwa. Yes, société, on monde des abouillés est-ce que vous savez ça le mot boy. Donc à rolobate que on a limite on a boité à partir ka acte vendre ka boile ka western. On vend ka boile ka manigram. Au béni mo borno au vandi. Les belles musuka lobate. Maman boniko. Te tika on a lobela o. Tika lobela o na. Te tika lobela o ko. Ami yo que c'est biso petit. Bon yo mama kasi boy. Et dès qu'il you maté, on y cherche. Ngana na comprendre nga loti. Na mona ka ba cadeau c'est ça elanga, ya no normal. Na mutia malamu ya zala inango, azimi sunga na grand frère nanga ayipsu na ndako. Ah c'est nga ba surprise ndinga ba bête. Par rapport à ni. Coquette. Par rapport à ni. Yo moi maman. Na trouva ngo normal coquette. On trouva ngo normal, liti ba bozi wana ba surprise nga na so ngo ndinga bolu na sasa bolu. Na mona nanga ngoti. O mama se to zena place na yo. Mais ngane to sto bo. Ozala ne ba vitesse. Te a vitesse na yebi yo. Yo ne ba vitesse le. O mama vitesse na bo ya ngona ndima vitesse parce que mon détemps na vitesse. To za na DG to comme 3G. 3G et 4G. To za na CD to comme internet. Est-ce que yo ngana uti lumbashi? Ya. To banda ta na ba DVD lelo to comme ta na YouTube.
Éviter c'est un bongo. Tous à CD, l'autre on YouTube, internet, site. Coquette pardon. Non, il ça. T'es très là le bela. Na sujet, na ndimi nanga. Et Karine Manessa. Mais et lorsqu'on enseigne aux amis. Et enseigne yo, il faut na grand frère nanga. Ni na za boy, na za na sima grand frère nanga. Grand frère nanga mi manga ana Kinshasa. Vous comprenez? Donc nyonso na osala, il faut na tuna grand frère nanga. Dans notre Lubumbashi coquette yo yebi. Il faut na s'humilier na grand frère yango. Comment yazuma msoza yango? Apana, yo. Soit ka jeter. Ndeni. Grand frère yango, c'est-à-dire que non grand frère nanga. Trafic. Donc il faut na solo anaye. Pour ma nyonso na osala. Il y a une surveillance, il faut que nous ayons une Kinshasa. Mais nous sommes allés faire coquette. Tu perdras par ta faute l'héritage qui dit état donné. Maman Boniko, yo vierge. Yo, c'est là. Oh, sous surveillance, tout que non, molo. Non, allons-y molo. Yo vierge. Yo na Lubumbashi, nous na Lubumbashi. Qui dit que sont vierge. Yo namoka bale mboka mazembe yo omolo baba joueur ano tika bango bale kaka boye yo n'est pas vitesse le pardon na bite que na vierge et bon sikoyo oyo sala ki na Lubumbashi okuno sala na ndo se rapport na tuna ye na opese rapport ye mto meminga ate ya ye moi ko tuna no so botuna na maram nyoso et mo musika un jour regretter na mamu nyoso no loba o moka ndo zo ba makambu nyoso nde problème nanga ngana temika na maram nyoso on peut se rapport dans mon nyos. C'est na bongisi ya. Na bongisi ma copine. C'est bon. Na bongisi. On peut se rapport dans mon nyos. C'est na onde. Pardon. Kasi makam nyos on est oyot. Na oyo kasi yo makam nyos don makam nyos auto sala ngane don no yebisa e. Eso pa e. Eso pa te na yebisa e na o convaincre ma copine ou banga na o convaincre ya. Elle ka mo convaincre te ya ko apprendre e ke ngani na ko comme déjà auto. Bozo ko bango te siko na sali ngai major Matuza natika bureau comme ça ngana kita sur le terrain pour le kanga banyanga la kata wana bozo banga bango po baza munduki et puis le nom wana ya monsieur Chapelé surtout yé balobi yé dem to sa tête ya ba mnyoso zoleka mais comment bozo ko saisir nyanga la kata bongo te bozo ka soda ndene nini bino bozo ka so bomoni moi c'est un peu babundi allez bozo bimisi bokandi bo cheme note bongo musasu de sama bongo bato bazo bisa mboka bato bazo boma bato bazo ko saisir bango te mais franchement na éviter quoi soit boy en tout cas franchement boza soupe mais la maté faut la changer dino et puis bah que non bah au dans autre musique bazo on dirait c'est comme si ngane to ça musala bien te oh bino na oti na bino sur le terrain bozo ko keno mongote boy sarani ba l'équipe na makasi ba criminel ba l'équipe non na to na bino to quel moment major si quoi les années major to sala nyoso to blaki yo peto pesho assurance ki kala mingi te tozo kangala to ko yana bango ko mona bango alors on assurer nga ke bo kanga batwana oyo mo major ngana ko accepter musala sodate bo sala ba formation la qui sa civil wana imbécile aussi mamunduki oza criminel que yo sa soda yo sauter la parachute yo matin ko ba ngomba na lobi wo boye la ngaba twana to kani c'est bon merci kana yebi mama apesaka bana éducation soko ngati ata nazwaka ntango solo na mwana te bongo yo mama bongo yo papa noza ya kokufa mbatasi pourquoi ningo apesanga mikumba mwana nyonso nda soko nazwi ntango ya kosolola na Serge te yo bwanisa ye papa ningi boye te papa ne me choisit pas comme ça papa s'appelaka boye te bongo oyo nazobokolela ndenge nini bino bozona éducation nanga te soko nagangeli bino boyokaka te yo na mwana yo nde complice lelo akomi mwana nanga alongi mwana yo oyo obetelaka tolo Serge mwana nanga alanda nga moko ndako ya Serge ekomi lokola boite quel sexy okokokuta basi bazobina misiki kuna na kati ya ndako tala bilamba oyo balati nga tata notala biloko wana vraiment batasiala eza na makambo mosusu fo totalango na miso ya molili te totalango na miso ya molimo fo tobenga basala nzambe bakota makambo oyo nga na bi Serge aza so mwana oyo nga nabotaki te Serge soki nga nalobi Serge fo ayoka nga sikoyo Serge azoyoka nga te ayoki yo tata no te Serge ayoka naye benga basala nzambe bokanga zene ngai nakende kokufa tokokanga biso nyonso oza mwana na biso ngai nakanga zene
nalia na ngai te pendant la journée sikoyo gene moto ezobangisa yo bosalaka bino gene papa eza basacrifice mpo na mwana ye azolia azomela na bandumba na ye apamba wana alinga nakende nabomelele eloko nini aboyaka mwana oyo azonga kasi pasala buso bazosala namoni yango te lelo emona ndako ya Serge eza so tina te responsable lokola Serge modele bandumba nga nakekutana ndako wana na soni ya bongo soni azali na bapaya nga soko na moni ye boye ye Serge nakoyebisa ye tous les catégories ya koloba na ye boke wapi Jésus songisango kuna nini yango yo mpo twana okamaki yango te bobosani esika nazotuna bino te nani atindi yo nani yango atindi bino yaza na makolo te batindi noboya kotika biloko yango na biyema oyo biso toza bakongo mama nani aya kobala yo nazosaka devoir nanga te natuni yo nani aya abala yo oyo ozogangela mobali masilika natuna yo papa nasali devoir nanga atindaki nga na yotika bino biloko na mbongo yazange makolo ale bobema twana biloko ale so Papa, pardon, ngai batindi nga batindi kama na yotika biloko te po bola te natika bino biloko oh batindi kama na yotika provision nga na accompagner bo pesa posologie la te la ya la mo la te oh on kosa biloko bimalango tozo bima na sert na mbongo na biloko na yotika sikoya obi babokende mudela bokilo sa jana pesa biso yo beza koza bokilo na biso mama yo kutufanya kotika fanta tika traffic sema bibi na mama obiani yo tala oto liaka ni bosa yaka nango biloko to liaka nango abolo kwa batukuna tumba molaso mwana bitendi tata na yo boyebisa Serge akoluka baboto babota ye boyebisa bongo akoluka baboto babota ye olakisaka bapreuve mpona oye mpe na ndako na bino mpe na pandi ya moto osangeli okoka Non. Comment vous retrahissez ma foi? Je suis quand même votre chef. Et puis vous savez combien de fois moi je vous protège dans cette entreprise. Naza 02 Nazara na poste partout. Moi je suis à la Moussa la barrière à Mickey dans le dossier au Gauchera. Surtout au milieu. Moi je t'ai jamais protégé. D'ailleurs si moi je t'ai jamais protégé, mais yo aux assurances d'entreprise au hôtel. J'ai fait un petit voyage, j'ai pris na aux États-Unis, na Kika, awa na Matadi. J'ai fait na sali 15 semaines ya pamba. Na sima na ngai, bo tolérer DG a engagé mutu kwa ko bo mangai. Tolérer? Oui. Est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Mais ça bien conscient. Est-ce que c'est nous qui avons le pouvoir à engager dans la classe entreprise? Mais vous êtes là, c'est tout le conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait faire nous? Héritier Tilumai, moi et lui, on s'entend pas. Et ça m'a mis à l'éloté. Et où t'as pas donné ma quartier. On a beaucoup d'antécédents. Ah bon? Il y a une personne qui s'oppose à la décision, il y a patron. Mais beaucoup, on a envie de s'opposer à la décision, il y a patron. Mais beaucoup conseillers chef que non, c'est pas un bon travailleur. En tout cas, si il a des faveurs. S'il fallait ton conseiller chef, il fait ton conseiller à l'objet. Ah ça dit Mimi, c'est moi na sepela noté au molo mwa bandaka là. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est bon d'accord, je vais commencer par ces salauds d'héritiers et puis tu seras la seconde dans cette liste. Essaie un peu. Vas-y, essaie. C'est bon, je comprends. Vous comprenez pourquoi elle s'entête depuis chef à l'Oba la bureau que non attends na mobali na yo. Ce n'est même pas possible. Là, tu comprends jamais.
Mais à ce que je sache, il dit que chef Nanga a tellement doué en père de Maïté. Deux fois docteur que je suis. À cause de ton ami de ton mari qui est licencié à Paris. Simple licencié. Atani Nanoufani, Université de Kinshasa. Papa, au monde et pas en bas nanga. On va arriver à servir à Pamba. Mimi, s'il vous plaît. Mimi, au coup c'est la maille, bino otani en Afrique na babon. Na biso na Floride, biso otani na ba tablette. Tu es comme comment la tactile. Toi la restauration tu n'as pas été engagé. Deux fois docteur. Et puis dans la 5 maîtrises. Dans la 5 maîtrises. Mais moi, je sais même pas pourquoi les patrons se confient à toi. Ah mais bonne américaine. Je suis un américain de naissance. Ça va pas un autre qui va voir ma barbe. Et moi j'ai pas peur de toi. Tu ne me fais pas peur. D'ailleurs, fini la pause. Moi je Mimi aussi ne peut pas me manquer du respect plus que je suis deux fois docteur. Tu ne peux pas non plus manquer du respect. Un simple licencié. C'est pas ton si plus intelligent que d'ailleurs, batasi ala moke bozanga nini ya mama awa bozanga nini ndenge bovandi awa ndenge boza awa lupango mobimba ndenge boza nini nasalaka te mpo na bino nini nasalaka te mpo na bino et comment se fait-il que bino fo boya epa na nga bobanda kotia bato base epa na nga mal à l'aise pourquoi Serge hein maman pourquoi Serge mpo na nini oui c'est ma maison eza ndako na nga nakosala nango ce que je veux naogangela te mama nazoyebisa yo makambo bosali je pas apprécier makambo bosali je pas apprécier quel désordre papa quelle audace j'ai cette audace papa parce que makambo yo osala na ndako na nga eza dignité ya mwana mobali oyo esi akoli il a ses responsabilités lokola mobali akosala na ndako na ye tout ce qu'il veut naza mwana oui papa je l'accepte naza na toi ya kosurveille non papa non je suis oyo nga nasepeli nango te mpo na yo te naza na besoin nazongiso na nzela merci papa mais j'ai droit de faire de ma maison ce que je veux parce que c'est ma maison boza na droit te mama eza ndako na nga naosala te Serge okoli gare à toi gare ngai tala ngai Serge Garende papa makambo sali na sepeli nango te bato baza na ndako na nga botika bango bazala na ndako na nga oui tala mwana yo tala aja komi papa oyebi ozosala na ngai mwana na yo ozwi soki bato nini baye na ndako na yo babengana ngai ah c'est pourquoi oinfluence bakoko na yo papa oinfluence bakoko na yo oyebi mosala nasalaka n'est-ce pas oyebi mosala nasalaka n'est-ce pas je suis assez grand ke obetanga lisusu na deja mokolo nayebi makambo na osala boyebi mosala nini nga nasalaka boyebi oyo nini na andira depuis la mort de ma femme boyebi alors makambo na osala nga moko na ye laissez-moi faire ce que je suis en train de faire et ne venez pas importuner qui que ce soit chez moi bakondi bapesi bamami bato bapesi rapport ya kogangela biso moyo ayebisika kikepotine ngai lelo Serge omoni ngai naza kopotine ngai obosani nyonso tu Serge ngai nasala mpo na yo ngai lelo te atokomona bake titeme potine mbata siala mwana aza su mwana tobosaki te nzambe asunga yo Serge. Oh, Tato. Bonne. Chinto. Keba muswar na yo. Yo ko tambula na muswar. Ba ni ko tambula kana ba pape muswar. Yo no kola kus. Bet inutile. Oh, il tombe sur pont ça boy. Neti kus. Chinto. Anda ko bon. Ah. Ba on est bazan chinto. Ah. Ngata tu makambo zanga kati.
nini lisusu nayebi te nzambe oyo atindanga na mokili soko atindanga na bamakambo nayebaka te tato makambo nini atakutinda yo omoni ndenge tokendaka pa ya serge apres mikolo ekuti koleka mwana na ngai ya mwasi na koko bakendaki mpe lisusu kuna nayebi bakomi kuna ye serge azalaki te me bake kokuta na ndako bamvia ndako na bapiti moko boye ndenge bakoko bazoyebisanga na mwana basi moko ya ndumba bana mpe basusu bake kokutana na bango oyo tokutaka ya jibos kaka bango baza koanvayi tere ya serge serge awa ayeli ngai awa papa kaka boye nelongi nga na mama na atobolo yo liso alingi kutu te tobenga totiaka su makolo na biso makambo nyonso twazoleka na ndako na ye biso tokoki kolanda ngo te il est déjà grand garçon mbatasela lekela koma makambo ya boye kokulekele yo oyebi ke kapi aza ndeko na yo kapi oyo ton miri wokwa naza na yo awa nesika oyo kapi nazalaki na maîtrise ya tata na bandaki kozela aloba eloko nde eswisi nga motema eswisi nga mabe nini mo oyo abimiselaki nga papa abimisi mo nini tima piétonné tima piétonné siku na calcule français nga mpe natangela na klasi nazwi verbe wana te nabimi na libanda mwana moko atangaka na ye sava flore lapelle esperaki ntsala nabengi ye nalobi na ye yaka ayebisanga mo piétonné ayebisi nga alobi papa mo wana piétonné eza na baverso ebele comme mpe moto awuti nsima awuti kobebisa nsima bakobenga ye mo piétonné moto mpe aniatisali te bakobenga ye mpe mo piétonné siko natali bongabi serge akomozwanga lokola sali te oyebi eloko alubi na yo wana soko niatiango ebebisaka démarche serge akomoloba na ngai sali te ngatana boti na ye ngatata oyo ngana napesi exemple ngabi lelo yo serge mwana yo na kati ya ndako ndenge azawa soko yo edike ye te nani ngo akodike ye ngati nakoli natika makambo na ye yango tatu pardon naza mutu tatu naza mutu oyoki serge atomboki awa abeta meme ngai osali jipote betise bei nona kamata serge yo beta tetene yo na telemeli yesko serge yo no klok beta tetene yo kute tet kawo nati bumo serge jana wanga ko ya kawo bo biso mtu boti ye osali jipote betise non wa jipote amo kamante loko moko rak na koko simba serge na nzoto te serge sa koli ngane fona simba ye na nzoto yako benga yo salite yo ko tala salite ya dal ezali chipotan oyo uzokomona yango moni na bengi yo nayebisa yo naza tata moboti me makambo ya serge à partir d'aujourd'hui nga na kolanda ngo lisusu te jipot okulwanda ngo po oyo boti serge ayo surtout na moyo abengile nga wana piétonné wana eloko nde eswisi nga motema nde piétonné tukenda na piétonné wana yako piétonné biso yo serge akor na utaki pe outaki sukuna oyaki na solo alobi lekela seko oyaki na sulu moko boyi ya jipote betise ayoka
Joaquin Bambe.